Yo liaka mbongo même na gouvernement okosaba soki bomoni mutu atakaka gouvernement na kati ya mboka azokima te c'est que baza commun accord moko attaquer biso moko zonga mwa sima bakoma diriger bango sango aza lokola bosembe sango auta kinse te sango amona selembao alaksa biso selembao ndenge koma kota prison makala la seule kaka venir na bino ndengo koma ko lena mikonji ndengo koma ko voyager partout la kisa biso kaka balaba na bino na selembao ndengo bongisa yango la kisa biso yo ba dino ba tindika chakalti ba morso minene bazawana bazolia mbongo mboka ebo loba na Chilombo sali de manda yo moko bongi okomi kolata ba Weston moi sina komi mabasaki la kisa biso ko bonga ya peuple congolais banano na Chilombo obi sango za tindika chakale oza nobi na kanisa ki koza na moi minimum ya mayele mais depuis komi ko attaquer bano ya TikTok na mono peno za zoba mandefa pembene bimio ya qui moubangue avant l'âge. Ya qui moubangue avant l'âge. To comme quoi attaquer bana batamike pour to za na ba grand yibi. Pembe na yo. Wana ba grand yibi. Yo kota anert. Yo sango. Yo oyebani na aner. Yo za tinika chakal. Wo ba pe banango bazo voyager bala ksabanda ka ba parents na bango. Yo to tunyo ndaka ba parents na yo to tunyo ndaka ba yo uta selemba uti yo no longola ba parents na yo la kasi la kisa biso siko sombela ba parents po yo za mwana selemba la kisa biso idlengo longola ba parents no na selemba avant banana ba la kisa yo la kisa yo la kisa Chilombo kutu mutazo diriger mboka ezo bongate ozo défier Chilombo te mokomi na bana batamike ba tiktokeze o bazo débrouiller na bango na ba mesh na banini okomi na bango mama Denise Nyake wa uti ko saisa masoko bolimbisanga atu saisa les fesses na mbongo ya gouvernement omoni yango te obengi mama wana benga de Denise Nyakero benga ye mama ataka Madia Sombo yo monika ya Maria bongo ya Denise Nyakeo Amida salisa mabele na mbongo ya oyo kamera pesa ya bango balia kambongo ya gouvernement bango o nyoso ezana banzoto na bango wana Amida mabele na o ezana kati wana gouvernement Denise Nyakero masoka uti ko salisa mbongo ya gouvernement. Qu'est-ce que nous n'en a rien à foutre à Maria? Qu'est-ce que nous n'en a rien à foutre? Maria Zambon, on a Blisida, il y a mobile, on s'en fout de ça. Mais il y a ma belle, il y a Amida, nama soko ya Denise Nyakero, et Zambongo ya gouvernement. Il y a peuple congolais. Donc, batumoko bazozanga courant quelque part, bazozanga eau potable, bazozanga foufou, même bon, on a bongo zamba soko ya Denise Nyakero. Yoti Denise akendo sesa masoko na Turco monya ngote. Sango penacho mona Denise Nyakero ozoma teka sesa mabele. Masoko. Omona ngote. Ti ozomona mida zola taba robe soirée sans soutien mabele debout. Ozomona teke depuis bazui pouvoir premier mandat o mobene azaki chef ya directeur. Eza tumbongo ya mutu ya or diamate akweya. Eza pembongo ya mutu asasute ya grand frère asasute te. A salisi yango tang bazui premier nini wana basaisi ba mariage na bango ba bengisi batu na mbongo ya gouvernement botola mabele ya Amida oboto na masoko ya Denise Nyakero apoye mwana batu Maria Tumba to mona ndenga zo banda Bliside wa est-ce que ça na sens yo nini yebisa biso Chilombo alaksa biso mbujima ikananga fo abana no na mboka naye yebisa Chilombo ala sabiso mbujima ikananga sika baluba nyonso bakomo déserté et sika baluba bakomi kokima bake na désertation. C'est de ça qu'il s'agit. Yo zoe na biso na ba bassesse moko boye o batu misusu na banzoto na bango première dame pa badi ko salisa asasi masoko na mbongo na biso na mbongo batu ba okufa nzala de eza omoni mukolo bako merci TH mama mumoni mukolo bako kima mboka wana
il faut Denise Nyakero atikela biso masoko na ye. Ça fait partie ya mbongo ya gouvernement. Muko bako kimi sa bango ke mutu moko akoya bango mande sili ba kimi. Il faut to récupérer masoko ya Denise Nyakero na mabele ya Amida Kamere. Faut to récupérer. Faut qu'on récupère amu. Po mbongo wana kasi mbongo gouvernement te ende kontu na ngopoto sa na ngonini mbongo gouvernement yo ke nozama o ke nozo ya Maria makambo ya Maria yo pesa ki Maria mbongo. Nenge Maria ke sa makambo na wana o pesa ki mbongo. Mais ya Denise Nyakero esa mbongo l'état. Mabele masoko ya Denise Nyakero mbongo l'état. Mabele ya Mida mbongo l'état. Ba bango ba se serva kaka na kesa l'état. Makamnyo subasalaka na kesa l'état sangwa tiki bango sangwa tiki na sangwa zolinga batu bana wana balaksa bandako ba parents na bango mais sangwa bosanike bana na baliaka na mbongo gouvernement te bana na batana ba matana na bango na TikTok etali bango gouvernement te sangwa bosanike bato yaza censé ko yamba bango na ba plateau ba gros morceau wana Chilombo président de la République ya bongi alaksa biso mbujima ikananga esika ya wuta Bouchima ikananga to sengi na le côté mususu te to sengi côté mususu te to sengi bouchima ikananga sango olio yano na bana wana yebisa Chilombo papa banda po kochi au deuxième mandat premier mandat yo moko mi bongisi o mi bongisi yo na mwasi na parce que Chilombo azaki Mario Chilombo azaki vivre na salaire ya mwasi na ye moko mtaloba kingate ba posa qui question en Belgique vous vivez comment? Vous viviez comment à l'époque avec le salaire de mon épouse. Donc parmi Baba Jugolo, il y avait Chilombo. Donc dès lors, Azu président a rattrapé Azong ici Denise Nyakero Bambongo, nyonso tout, oh ya liaye, abaki si la moko fois 1000, fois 2000, allez ya comme isko liambongo. Donc ça dit premier mandat, il y a mi bongi ici d'abord. Tu comprends de ye. Ce qu'au deuxième mandat, Alaksabiso Mbujima ikananga. Et c'est quand yé moko a wuta. Alaksabiso nenge koma. Alaksabiso ndaku na yibango na mbujima ikananga batu ya kokende bango wana sango yo komiti na ba tiktokers hey! En tout cas bienvenue na TikTok ezambo kezanga papa na mama sango omoni ni ma deux fois pembe wana ndenge ko silo valeur mutakangisa mutute sango komeka kokangisa bana wana te na rando on ne pleure pas. Toi tu attaques, faut-il que la bango pe chemin libre basa la ba ripostaka. Et comme que comme yoza mutu aner, yoza mutu ya tinika tiakal, tant bana wana o yo bandi bango, mboke zanga papa na mama zanga Jésus de Nazareth, tant bango bakoya ko bando riposter obandi ko tila bango bakali na aéroport obandi ko tila bango bakali na banini we ko kena ngo bongo te po biso tout au monde yondengo bandi bango biso tout au monde yondengo zoko pupolo zoko te makambu na bango po sangwa zaka ndenge nini sango soka bengiso na plateau na yo na ye oboyo komi ennemi ndega komisa fali efanjo ennemi po aboya kineka invitation Tibo mona kana bataki nyoso bongo basale fanjo wana ba wolele loko te pour kaka boya ki na ya invitation. E bo mona ndenga Luka Maria. Oh mwana wana boye boti boye sai awa aya na plateau depuis kaka Maria wana aboya ki nga bebe ke rando mususu ekoya. Auti akoluka nzela kokota pour attaquer. Si akoluka donc rando azo beta mwana batu wana eza po invitation boya ki donc akomisie donc yeso ka bengi soka ko boyi okomi mendenga akoti wana boke na ko signale pe na ba commentaire muta funda muta zate po yaza muto aner so boye bakate sango aza tindika tiakal mutu moko te koki ko toucher politique ya mboka fanda sur place il faut bakima bo remarquer ba vrai batu bakimaka ba vrai batu bakimaka mais sango bango basala ndeni so bangi bazoyo mutu na bango bakosi nanke aner ekangio bomoni mascarade basala kaka genre bakangi sango bakotisi aner eza po bambrouiller batu bafandisi na kiti kuna alobi babimisi ye okomisi ko mutu atindika tiakali donc ndenge ye ko attaquer bana batu na TikTok kokena ngona ndenge teke obandu tsa bango bakal po wana to mona ko gagner bango te
Tout le monde a gagné bangoté. Vous comprenez? Tout le monde a gagné bangoté. Donc, tant que voisin n'a pas bêti, c'est que n'a gangi penza. Pour ma cambo, bah, ne peut s'engaka ba déblouner. Donc, pour ce soir, tous ceux qui ont la famille, hein, sango, oyokit, fait qu'elle est bien. On ne pleure pas. Au beti bana batu, linga pe bana batu bazongisa. Au beti bana batu, linga pe bana batu bazongisa. Ko tchela bango bakali na ba voyage na bangote, ko tchela bango bakali na makam na bangote. Ici, on ne pleure pas, yomoko mikoti ici na TikTok. Donc, tikela bango pe chemin libre, pour yozaka mutema mabe. Yo, sangwaza mutema mabe bomone muninga na binote. Mutema mabe. Dès lors, muta komi de un service secret à gouvernement, ya tindika tiaka la kota aner, dans denga zana akena de ya tibo ya kapoto, bato bilo bomoni ke bo sekrana sango tout. Tanga zozonga na aner, akepe sa rapport na aner, bilonga bato yo kota. Non bomona bato so voyage komi na aéroport ka yanji libwe, baleki si o pembeni. Soko za binemi na bango, so ebike, oh, ça na réseaux sociaux, obani de ya ko attaquer sango. Ah. Donc, bano boza na TikTok, na ndenge ya Congo. So, monika ba bloc moi mike, bo signaler déjà to banda kwa contre-attaquer. Pour azamuta aner, moi je vous préviens déjà. Ye aka kotumbo la batu, soko bobandi ko riposter, beaucoup mona makam na bino komo kende ya kotengama. Je vous dis la vérité, il travaille pour le gouvernement en place. Il est agent de aner. Babiso nyo surtout comme si to poupola et to zanga biso ko to signer biso comme to zala biso diana ba kombo kuna ba bakisa combien de fois ndeti nga penda champion na kati aner ba bakisa ngo combien de fois yo to kiparate mais bino bato bana kin comme yo moko ko lukabana batu ko kendo tia bango kombo na aner te ko kendo kitila bango ba minduki ya ba makam na bango te supporter que el kende ndenge zo kendele po yo mto bandiye. Yom to bandi bango. Donc, supportez Kendele Bongo. Merci beaucoup. À nous revoir bientôt. Hein? Merci beaucoup. TH Maman. Non, moi, c'est une demande à matin. Ndeko yo. Na matisi kake. Pweza terrain nangwa. Bonsoir, Maman Congo. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, maman. Merci de Matisinga. Déjà, coup de chapeau, bravo de Maramio Soto Lobby. C'est très touchant et c'est vraiment très éducatif en tout cas. Merci. Nanga qui n'a touché pour le baki pour notre pasteur Wana. En tout cas, c'est triste et regrettable le comportement la bango par attitude na bango vis-à-vis de chrétiens que nous sommes et tout. Moi, mais c'est une histoire vraie, hein? Oui, vraiment très vraie. Moi, je suis très en colère, mais bon, que faire? Quand Loba Awa, le but, c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous, on a Isabisonio, on a bandimi, na bango ba pasteur. Faut pas qu'à tout comme ça, bango le quoi bandambi. Alors, Gaï nake, na zaki na ba démarche pour nos États-Unis, je suis allé voir mon pasteur, to bandi prière, nini na pesi, te mbongo na pesi. Badim na pesi, bofron na pesi. Il y a comme l'eau, moussou na esi papa tika. To tika. Sous les États-Unis, ça pour n'angate, na okete. Alors, je me suis résilié. Na bi bon, nous sommes la kasinga moko et tout. Bref, mais voilà aujourd'hui en France, en plein Paris. Parce que je ne partais plus à l'église. Na kome kosambi langa moko nandaku. Bofron nanga mambon, nanga ko débrouiller moké, j'ai donné aux pauvres, je donnais à mon prochain et tout. Un mot bon lamba bouillé à l'occasion de rien à bing ici bas petit quartier et tout. J'ai payé des minervades aux petits qui me rendaient service no binzambita la kanisa ata boy les longueurs on se retrouver na Katia ya France. Donc pour dire que c'est vraiment triste. Et puis un autre témoignage, j'avais une amie qui avait des sérieux problèmes de la santé. Elle singa olsakiti quand pas pasteur to sambela et tout. L'église va sembler la récime pakate. Oh non, viens à la maison, on va prier et tout. Un pasteur marié. Moi, si n'est quand nous le voyage na business class. Quand mambo na biso mabunza auto pesa kana. Moi, si na business class. Pasteur atikala ye mo nandaku. Ma copine est partie, nga na garé na se na volant na ozila banda kutaki ya umeli. Azonga bu oh non,
Elle était en train de pleurer. Mais aux autres de l'année, oh non, toi, tu es une amie, ne se confie pas na yo. Tu vois, le monsieur, on est passé à l'acte. Yo kende ko sambela. Pour que passer à l'acte ndengini. Et ça, donc, bref, pour dire que moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans le cours de bâté. Mais moi, en tout cas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On est en train de s'appauvrir pendant qu'il est s'enrichit. Ma sœur, oui, mais que histoire au lobby, que tant nous avons le voyage aux États-Unis, auquel mon pasteur Bozo Sambela, au SEMA beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein. Ah oui. Azo la commerce naie, à quel qu'on se confie na pasteur, abandi ko s'aimer. C'est comme si ma prière en est payant. C'est comme si le bic est comme un payant. C'est-à-dire que aux autres questions à pasteur et le moto Sambela pona que États-Unis, au bandi copia pasteur bambon oiseau zoapé, dans chaque prière, séance à prière, c'est payant. Et c'est comme ça qu'ils agissent, hein. Et les gens, ils se rendent pas compte. Mais comme ils se connaissent, aux autres qui nous montrent ma kamanzambe, aux autres foutent la ngombongo. Que le coach le bello, monsieur le bobby, pendant que biso toujours respecté, to qu'on soit pasteur bel, toujours respecté bon coach kambel na biso, to que c'est moi papa na biso, pendant que yozo qui ne va prière, qu'on a air à prière, boutam sous air yozo luka, ma bota, 8 ans, 5 ans, 10 ans de mariage yozo botete, pendant que nous ton mobile nous a fait con, yo tu vas passer ton temps à l'église au lieu aux alawana auto sambal nao. Effectivement, ça c'est vraiment vrai et j'ai un témoignage pour ça. Tant moi si wana a kata un membre de ma famille a kata biloko wana aujourd'hui elle est féconde à sa maman banami balé après 10 ans de mariage. Donc pour dire que c'est compliqué, c'est triste votre bord de bar kenda so église te nini. Il y a des gens comme ça au bété ma so l'église à ko silika a silika gangilio. Tout bien d'abord de quitter. Il y a des gens aujourd'hui bazana ba témoignage ma bé sur le pasteur. Bah, pasteurs amicaux, ce sont des faux pasteurs. Ils sont des pasteurs de la chair, ils sont pas spirituels et je suis vraiment désolée. C'est parce que ils nous ont détournés. Si il y a un Dieu qui existe, c'est-à-dire que le pasteur congolais, ils ont détourné le peuple congolais. Toi, africain, parce que nous, on connaît pas les autres pays. On parle de chez nous. Bah, détourner le peuple, na voix solo. Au moins, l'église catholique, les pasteurs, le prêtre ne sont pas là pour nous koyeba ma vie na bino ou pour nanine. À moins que on se moni que te basa la confession wana, on sait qu'ils sont monoke koloba, ils te connaissent pas, tu le connais pas, olobo si na yo, abi que Dieu te pardonne ma fille que boué aussi mi Dieu kei. Oso comprendre. Ils contrôlent pas ton argent, ils contrôlent pas nini, panier zawana, tu mets ce que tu as envie de mettre, au contraire eux aussi, c'est que eux ils prennent. C'est que eux ils prennent. Ils donnent ou ils redistribuent aux pauvres. Les vrais catholiques na ba église ya Mindele au moins c'est que eux ils prennent, ils redistribuent aux pauvres. Et ils prennent pas chez les pauvres. Ils prennent chez les gens qui viennent s'aimer. En général, c'est des entreprises, c'est des gens qui ont de l'argent. De temps en temps, ils viennent faire de dons, tout ça et tout, pour qu'on donne aux pauvres. Jamais ils prendront aux pauvres pour redonner aux riches. Et ça. Pasteur ya malam bazar ba ngope mais ebele ba Congo. Na Congo bazate maman. Son pasteur ya malam bazai na Congo de Congo ezwa délivrance. Nango tema na Congo pa ke bunda contre Kagame. Bazate. Je suis vraiment désolé bazate en tout cas. Nango tema na Congo alobi ke azui vision ke Chilombo ozo détruire mboka. À mon côté maman. Voilà. Donc baza ba hypocrite, ba faux. Mais franchement le c'est très capital na boy pinza kula wino lando tina suka fona mata pona biso ke ngamuko na témoignage ma donc na kana ba pasteur ngai na kana na bango pinza au moins que tango comme s'aimer yo moko tout autour na yo moko sentir banjela no efongwami ko s'aimer ce n'est pas à l'église on ne va pas là-bas pour s'aimer on va pour la parole pour le partage. Bah c'est maka tout autour na yo comme koko ke pesa mbo na église emso mutafanda peme na kufinzala o même lisumu déjà dit parce que yo zimbo ke pesa pas pasteur mais emso ska ka voisin na yo azangi banda tonga tali pe koche na muno côté on se rend même pas compte que muto aza pembe no azangi ne fils que Mama Congo. J'avais un enfant na bote ki mo liboso en 2009 azaki na problème de santé na bango 5 ans plus tard. Et puis, à Koli, peut bien te keb hôpital, te voyager, pour te badi pour notre opération. Car moi, na une église, na pes offrande, prier, na kota moi en hôpital 11 jours. Pasteur nanga aye, tam kolomonte, ni moi si ni baya. Ma koufeli moi en 2022, une fille de 13 ans. Na boutake na 2009, na 13 ans.
Donc, depuis na sala 11 jours d'hôpital, quand moi, dans un hôpital avec ma camarade, non, qui prière pour faire kende kokutana pasteur, na sa mena pc évolution hôpital, docteur Alobinini, elle avait un problème de cœur. Eh, boy, 11 jours, à Tikala Kouyate. Ce n'a bien, ma fille, je te rappelle, je suis en communication, je suis en prière et tout, 11 jours, à Tikala Kouyate. Moi, na akoufi. De 2022, on a tine ko salanga grâce. Après, on a 4 maramounions, j'ai dit niet. Plus d'offrandes, plus de dîmes, plus de nini, non, qui fréquentait sur l'église, de l'autre côté. Nous avons, nga na yebi, ki aza katinanga. Pour katinanga na nzambe. Aza katinanga za makasi. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mon nom déclaré ce qu'on a mis déclaré. Bola, mou, n'y soit bien pour nanga na zoisé, mais na bota et tout, mal nanga boyangate et tout. Et voilà, Lélo, je suis la maman d'un autre enfant. Dans Tchobote, il y a 1 mois. Pour dire que j'ai quitté le Congo, na Zana Poto. Tribunal Zela. Les États-Unis et Simbakate, parce qu'on a Simba qui s'invite tant à comme qu'on s'auto-proclame, ngamo que yange ko Simba na ko bota. Na boté na 2009, na ko fait moi na 2022, na ko bota na 2024. Et mon mari ne m'a pas laissé. Donc pour dire que blond, ça révolte au fait. Ça révolte. Donc ça, y a pas si. Merci beaucoup. Témoignage Nao, vraiment, je pense qu'il y a des gens qui l'ont suivi, tout ça. Donc pour vous dire que ils sont des hommes, des êtres humains comme nous. Si vous croyez à quelqu'un, si vous croyez à un Dieu, vous-même, vous avez la capacité de faire des choses, de faire changer des choses vous-même. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là, au fait. Surtout que eux, c'est des charlatans. Bonsoir, Blacos. Bonsoir, Nadia. Boni. Kitoko. Bon. Ponge silinga na uchola mukaka siko nangana lobaka kiloko moko moni communauté congolaise eza vraiment mawa parce que en te voyant comment tu charbonnes par rapport à des démarches ça la rapona une fois congolaise à bien congolaise à comprendre makambo lobaka ou bien makambo surtout lobaka et que peuple on a besoin na mukate c'est qu'il y a vraiment un grand souci moni il faut que les Congolais les loba se poser une question. Ce qui vraiment comment ça se fait-il qu'il y a tout ce qui se passe dans la communauté où il y a un pastorat ou bien un prophète? C'est parce que Batouana, na ba niveau où bakoma kanango place bazalaka, bayaka ko comprendre que nzamba bazalaka te. Mais comme il y a profit, il faut pas profiter de la manipulation à peuple congolais. Oui, ce que na histoire, il y a religion, ndenge batu basala ki religion nezala. Okomona ke mutu abandai ko sambela parce que mutu aboya ki kozala responsable na mokili. Mais mokili ndenge tozo vanda boye, il faut yo moko assumer responsabilité na yo. Parce que tout ce qui ça se passe, ce qui zangate muna saliango, mutu muso ko salango. Mais Congolais jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à comprendre cette réalité. Pose-toi la question. Si na mata na live na lobango il faut pesa une opportunité na mata. Soko zukara ba photo ya ba pasteur wana nyonso tango ba bandaka ko sambela. Oye tango ba bandi. Tiango wana yebisa bango ba fungo l'église, mutu moko te akota na kati église na bango ba sambela. Total so ba komandenge ba komi boy. Eza kaka peuple mutazo komisa pasteur akoma riche, pe pasteur wana yi wana ya ko nyata yo, yi wana ya ko sakana na yo. Parce que peuple wana baza ba peuple baza ignorant, peuple wana baza ko comprendre te. Soki nzamba zali, soki nzamba lobaka, soki nzamba yo kaka congolais, que congolais azo loba lingala et que nzamba na répondre na lingala. Siko yo moko poser ba question yo mo pe na diozali awa. Quel est le rôle d'un pasteur si toi tu sais prier Dieu ou ya yo kaka lingala? Rôle ya pasteur siko na vie ya bato eza nini? Soki nzambe ye moko ayoka ka balangue nyonso mokili pa loba balangue nyonso mokili. Rôle ya pasteur ou bien prophète na mokili eza nini? Parce que toi tu as un contact direct avec ye moko nzambe wana loba lingala pa yoka lingala. Siko rôle ya pasteur eza nini? Akende ko sala intermédiaire tanga kozwa ba requête na yo akende ko pesa ngo pa nzambe na lingala non? Ou bien en français. Mais nzambe na loba lingala français yo po loba balangue nyonso. Mais rôle na eza nini? Ça veut dire que peuple jusque-là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Bonzambe et Zakaka Yomoko, c'est toi qui dois mettre tout en place. Tu dois être discipliné.
Et tu dois savoir quel choix aux autres na kata mokili. Si au moment na biso to matawa, alobi ya kende pas pasteur, pour na pasteur assemblée qui en Amérique, mais chinois libanais assemblée ka nani? Assemblée ka nani pour na kende na Congo, akende kokoma millionnaire. Congolais sera voyager alobi za grâce à Nzambe, mais chinois lo bakate za grâce à Nzambe pour na ke Congo. Chinois sera commis na Congo alobi parce que akei na mine pour na ko réussir. Mais biso tanto semble la tobi Nzamba sungi biso toye poto. Mais ça a un sens, mon côté. Donc, peuple, on a, jusqu'à maintenant, va comprendre. Mais tout na question. Bah, prisonnier, va couper sur plus de 1300, non? Bah, l'express va kundi, bango? Non, on va se poser la question. Ça m'a pas loukite, malingi kakaye basika ba parents ba tutokes ba fandaka. Ozomona. Donc, dans la communauté moko, bazo ko comprendre te. Baza, ti si ko communauté congolaise n'a comprendre de réalité. Mais le jour que le Congolais va comprendre, Mama Congo, ngai na lobakango, nga avant ngana kufa. Avant ngana kufa, il faut na mona place au Congolais, à côté les mains, babandi ko beta ba pasteur, babandi ko kanga l'église. Et nga jouana na okata mutema. Mais na kokata ka mutema te ti tango Congolais ko comprendre que makambu ya l'église, ezali makambu ya lokuta etikala ko existe te. Yango monaka na Bible bazo yebisa o makambu nyonso eza na kati ya Bible ezali allégorique, ezali masapo, ezali makambu bazo betolo ba pesi bino ba forme ya batu. Ba verset biblique eza clair eza wana expliquera bango. Batu wana batikala ko existe te. Mais Congolais tikala na ko comprendre te. Yo zana poto, combien d'églises yo monaka na Paris les lieux comme ba discothèque. Combien d'églises yo monaka na poto comme ba comment ocha ba musée. Ceux qui nzamba ngazala ki bango moko batu bayela biso nzambe bango moko bakodna bakenda suma kamante parce que bayebi keza makamba lokuta ba mekaka ngo basala kango pona ba peuple na bango ba suggesti ba peuple wana tant ba peuple wana ba ko comprendre yango mona na poto batu basambela kate bato basambelaka ezala ba mindele ezala neti boye papa nga pasteur wa kuku dendo na paria azwa mwasi na ndako ya libala Bostra azwa mwasi na ye awuti Togo ba yambi ye et pas mwasi wana mami wana la brune na papa Christophe. Mais mobala nga kufa na AVC non? Te wa kufa mobala liboso. Siko au fait azali non na mobala liboso o abengisa ki na mboka na ba Togo aye awa na poto. Azo vivre na mobala ngo baboti mwana liboso. Abeti mobala ngo mosindo na papa Christophe o azali petit ya vio na kufa. Papa na kei ya tikali na petit na ye Christophe baboti mwana mibale. Suka na wana kaka, suka no ka wana. Suka ba situation wana nyonso eza volontaire parce que Congolais lo ba nyonso ça na mabele za volontaire nzambe. Donc nzambe mtazo permettre. Na bango ba na modi mo impudicité ya kindumba. Mais nzambe mtazo permettre ngo alors parce que nyonso ça na sa mabele za volontaire nzambe ou pas. Ah bango suka ngana ozela bango ba bwa ka jeton na église ba lo ba soki esala makindenge na volontaire nani. Siko esuki wana te. Kuku dendo ya Bostra auti aye na po akomi na France. Abengi mami Jezabel. Ayambie na ndaku sika azaki ko vivre na papa wana Christophe. Abani suskobeta papa wana Christophe Mosinjo na kuku dendo. Ti abengani papa na Christophe atikali na kuku dendo. Tala histoire, tala courage ya mwasi 3 mibali changement kaka na même donc je comprends pas. Yona koma mama pasteur. Bon, na kita parce que le biyo mo musala. Na tiki ka question na ngapa na yo. Dans Apocalypse na biso verset il faut assurer na verset 13. Ba comment il y a que des peuples il y a 144 000 au ba okota na lola. Ce que question na ngana tikeli ba congolais. Si le peuple élu au ba okota na lola bazaka 144 000. Sur biso toza 120 millions de Congolais, sans compter ba peuple mususu na mokili. Sur les restes on a ba sambela rapport na ba kende wapi parce qu'il y a que 144 000 au ba okota na lola. Ba peuple éli o iza ba juif bango baza na kati. Sur biso ba Congolais toza wapi? Na kiti merci. Merci. Tribunal ozawane zela. Bandeko poussani tous à notre tribunal, s'il vous plaît. Et bosé belé, na héros. Bonsoir, Mama Congo. Bonsoir, ma belle. Ouais. Na côté de Mama Congo.
Bonsoir bandeko makambo ozoloba en tout cas nga penza tango na loba kawa babenga nga naza ndoki na misala mabe. Comment se fait-il yo tribunal olobaka olinga ba pasteur te oza na misala mabe. Mais na linga bango te ba pasteur mama makongo jamais okoyoka soko bengi bango ba loba na olikama malamu. Bango nzambe alakisa bango makambo e traumatisera bato. Omona kaka nzambe alakisi yo mama seme mwana na wako kufa nazo mona esprit des morts nazo mona boye yo ko luka nzambe me o babi nzambe azana nyoso. Mais comment se fait yo ko luka nzambe mama Kongo ba yebisa ko makambo ezo traumatiser yo. Na macha pona beto yo mwa liso mama Kongo na la vite fait. Lelo na osa live na ngai mama moko amati. Na ebite na tinda ke kuna bi komela mama Kongo na privé ba dossier abwezaka malamu mingi epa mama Kongo. Mama wana ye to banalo ba maramba el bende el bakimi. Au tribunal pardon bo sunga ngai. Mobile makambo bozoloba ngai mobile nanga auti ko kima nga asalika 3 semaines pamba akimi aza pasteur. Na mi tane ngai biso to moni pasteur ango to kochi boye akoma na nani na page na ye aza soki missionnaire de Christ azaki a live mama Kongo vers 19h. Mama wana bengisi ye akocheke na njela Angola tango akomi mama Kongo 3 semaines kaka pamba pasteur soki prophète comme on est prophète Patrick akimi mama wana. Donc kuna ba détail te siko erreur nini asali na bina mamango ayana lisolo pa mama Kongo. Erreur ni na sali mama Kongo. Akoti na passeport angolais. Azwaki bazulaki visa mama na salaki makambo bazuli visa na ambassade ya Portugal akoti comme angolais. Siko tanga komi pa mwasi batu bapesi conseil kene ko boka ngunda kene na obwebe basa poto ba peso mukanda te kene ko boka ngunda. En même temps moi ça ndo ebisa ezela muke patienter na selo makambo aki boka ngunda. Eloko ni nasali atikali ko bossa mama Kongo passeport ne angolais yo kimi mama Kongo limpisanga akimi mwasi na ndako akimi passeport valise mama Kongo passeport ana côté la comme angolais akimi siko atikali ko chika bossa na ndako abwa kingunda ke ataki congolais akimi kota este palo bape swahili aba yeba ke na Facebook asali makamangunda eba sali ngunda abwaki makambu auti na este donc na nga bwaka za congolais mama la sali ndeni memi passeport na ye amini passeport congolais na photo na ye akifunda ye c'est quoi la 19h à mama Kongo batu bakoko mele na live yo so la live yawa oye pite ke passe pour na yo baki kotika mo baki ko signaler mama Kongo batu bazaki na live ba ebisa yo akati live mama Kongo akati live tango sala live asa live na emoko batu ba komele babike yo sala live awa moi ça utofunda yo na passeport otike kuna mama akati live batu funda live katani mamako siko yona lobby wana benzamba lakisa kiete pondinga zana ba mwasa lobby ba kamwe kuna babi comment se fait-il kombo na ye nani oyo kombo na ye nani soki nani Patrick Kashama siko yona kota ki kitisi age akimi mama Kongo nenga kende kana bwaki ngunda cheni mwasi munoko abina kei na ngai na kei abwaki ngunda mama Kongo mwasi tali mbongo tribunal na ki pasteur na ki prophète na ye amona te ka bosa ni passeport
Siko bango ba monaka. Mama moko na ndaku. Alati chemise à rouge. Nzamba zota lisanga. Siko ye nzamba talisa kete ke passeport ya bangolais. Etikali pa mama wana. Na visa oyebi mama Congo tunanga akoti kaka na 2024 na mars. Donc na visa côté la ki moi soma memiango. Na visa côté li na passeport na photo moi soma passeport nyonso ninga za ngolais. Nyonso moi soma sali bien. Na ebi to ni makambo funje ya kitoko. Na bindo ko funde be kendo luka mama Congo. Na kiti mama Congo na kana ebi to funje ya kitoko. Wotuna watu wazaki na live na binga dossier o. Ah, obika funde ya kitoko Obike afunde pena na preuve na bui. Siko yo prophète. Siko yo prophète bafu bakamona to ayeba ki. Balobi asali usage de faux. Comment se fait-il yé mutuma côté mususu aza congolais, côté mususu aza angolais, bazo comprendre yéti. Passeport ne pende angwana maboko. Mama Congo na pende na côté na Portugal. Po ba kendo tala na ba image. Tribunal le kiwe. Bonsoir Ndeko Giscard. Tribunal o meki yo moko. Bonsoir papa Ndeko Giscard. Bonsoir maman Nadia. Vraiment yo za danser. Yo pena na émission faut ça toujours inspiré faut ça raga wana. Oyebi ke otangisi kana ma émission ya koseka. Bata ba mama na ba dikro yo kaka moye zero. Ba pasteur wana omona. Et pourquoi kaka yango ngana tuna? Pourquoi yango na église yango kaka wana ezaka ba basinde bakoyaka. Jamais ba mbali bakoyaka. Kapwa ni kapa basi ndeba tumakoyaka. Omona bazo pasteur koya ko simba kaka mwana mwasa sote kuna kwei. Pwani kapa basi makoyaka kaka. Ba mi balo akoyaka te. Donc basa ba mama ba esprit faible. Mais esprit ngo faible ngo yo saraka ngo te ndenge nini. Basi mzuba soko zuika ba tala eva vena nga moko boye soko betele ka lisora pasteur. Akorbano tika parce que batu mabe donc batu solo oui maman dans la commis de hôtel mais la pasteur to kende église moko bazo pasteur azo sambela batu ba okweya et comme na tourna nga banda otindika nga ngala okweya na nga te to komi ko tambola Tia mokwa lembi. Webi ke ba mama bazola nanga pe na liputa o ka so na kwei ba finika. Ba mama nyonso ngape azoke nanga isko azotindika ngai. Ngape na so pikle ka makolo. Na melin, pasteur na melin. Yo moko yebi. Voilà. Bata melin ba biso na. Pena ndezana pona luka numero na yo. Ko tindika nga. Azozongisa nga sima ngape na zo kende kaka. Potoka liboso na sa sambla ko kwe nangana ba ndenge batu ba kweyaka ba siminga ngape na kweyi boy nganto ane na kwe na nga lokuta to ka mi balenga bite ngana za nga na molimo kweya te papa abano tourner senga siko ole simba nga boya zo tindika nga ngape na zo zongo kaka sima ngape na zo nana nga espoir obi ke ye moko ti ya lembi alobi amen mais to bete ki dia ba tout rebelle yazo ya ngape na zo zonga kaka ngape na zo azo kobi ya ko tindika nga benga bi pasteur vous me poussez azo tindiko kako kweya kaka azo tindiko ka posa na kweya ngape monimo ko kweya elingi na ngonga te la suka ngape na bi sko tozo baluka na ekaka mama ngope ka na liputa ba mama ba zipara batu so batu ba kwei siko mo pe na batu ba kwei ki kwei na se ngape na zo sauter batu ngo ye pas zo sauter nga na zo reculer na ye kaka mo na bi pasteur vous me poussez alembi na tikinga na zongi na nga na kefanda mais to umela ki na ko baluka pona ezeka na besoin ngape na kwei